Bien-aimé, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe pambola bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, pesi pasi pesi mawa komona makambo zoleka na communauté. Bien-aimé, soki to tiki yango leka bongo seke tozali bato na Nzambe te. Un véritable moto na Nzambe ezali moto azomema kimia na mokili. Bien-aimé, pa ya ba pagano et puis pa ya ba na Nzambe. Pourquoi pa ya ba pagano? Parce que ezana bana na Nzambe o bakangami na makambo mokili fo batika makambo na pe balanda Nzambe. Pourquoi na kati na bonzambe pona baye batike na baza na kati ya bonzambe batika na bonzambe bazonga na mokili te. Bien aimé dans les sénende bomoto lobina tokomi na titre na biso mbeli na yo moko ezokisi yo. Bien mais pourquoi to lobi yango? Parce que ba artiste na biso bien aimé dans le Seigneur ba koma na makambo moko ya kotinda ka batu ba finga ka baninga pona succès na bango. Bien aimé komona muninga bimisi nzembu na ye mais ezana batu bakoya ko finga ye inutilement. Au disque mabe, au boina boy, j'ai même ma mère coupée, que ça la succès te. Bien aimé, musique nini yo tukumi koyoka. Musique nini yo bino bozo landa. Heureusement na tika mondo wana. Mais ceux qui to zongi bien aimé na bakulutu na biso, yo tika la komona te. Alors, et puis si pas si komona bakulutu na biso lokola bakofi olomide, aza lokola papa, komona papa ya bouye, ozape na batu ba fingela ko batu olandeli bana winge. Batu ba bebisi musique eza bana wenge, surtout Weranson muta bebisi musique yo ye muta bebisi musique na petit na Sankara moni lolo Sankara afinga so batu te awera moni Sankara alemba na ye pamba te et puis elakisa jour mususu ye moko wera aza ko filmer Sankara ndenge zo finga sans yeba ke voiture Sankara temeli boso voiture reflet donc wera zo monana na vitre voiture. C'est triste ba image na batu ba mona yango. Oui, ramtazo filmé ye. Bien menga na zalaka musicien. Jamais porter parole na yo akoy ko leka aloba likambo yo lingite. Mbala mo ko longola ye. Mais tout le monde bango bayaka ko finga pi bazaka na kati ba groupe. C'est que bango nde mutu batinda ka bango. Ya on tolobi mbeli na yo moko ezokisi yo. Komona vraiment maniqué. Na makambo bimisi wana. C'est triste. Pourquoi? Pambate Yantoani yo moko tikara bango. Baza ko finga, ozana petit moko na soki l'entrée japonais ozoki liboma wana. Mais ce petit tanga ko finga, e ko finga ba mama ya batu, komona mutu mususu na soki nyama kor, ko fi yo moko opese komo soki nino obenga kayo wana kulutu na ngai. Ko finga, est-ce que vraiment ozana besoin ya batu abongo na muziki na yo? Na ndimite ozana batu abongo na muziki na yo. Ozana bango besoin te parce que biso tito ki ko kote na groupe na yo. Po bato bongo bazala kite. Yango moniki nga même makata groupe na yo otinda même nga na kende kofinga jibe opesa nga lamba ya Carlo Pignatelli. Oyo na clip sine na lata kwa ngozo bua kango. Kulutu oza na besoin musique ya bongo te. Oza na besoin musique wana te. Oza intellectuel, oza posé, oza na besoin musique wana te. Oyebi musique na yo, oza na style na yo, oza na yembeli na yo. Kulutu fait ta musique. Siko tala lelo maniqué, nenga zo manquer au respect. Nenga zo manquer au respect. Et puis si pas singa na ko tala ngote. Otali pena na yemoko Cindy ayeko répondre nga nenga na yebeli kulutu Cindy ako répondre te. Nenga na yebeli yo c'est que mtu tindi à répondre. Yumtu poso ki a répondre bongo yemoko nebika ko makambu na ye. Et puis si pas tala lelo yo nenga bazo finga yo ba fingi Cindy espèce pas espèce mawa biso toka ko dénoncer mabe na bino. Toka ko dénoncer mabe oyo bosala ka pona ko détruire batu. Mais oyo maniki azoloba wana epesi pas epesi mawa. Comment on appelle les susu fali ayeko dazana bataillon mobimba pende equipe ba fingela ke batu. Bosoki ba warrior wana donc bango musana bango izaka na internet. Lorsque internet ezalaka te ndepe benge ba exister te. Donc musa moko ka na internet ko finga ko koma ko finga ko dénigrer basali ba compte YouTube ba komba comme ba Instagram makambo bele donc vi na bango ka ko dénigrer ba misusu ko matisa leader na bango. Musique nini yo musique nini bokum ko beta na musique boke nango wana bo suka lokwa ba américain bo beta na masasi bozumo nango maseki. Mais là, on a compris que le gouvernement a makamba bongo bazo lobanini. Donc, il pesi pas, c'est pesi mawa, babiluka bongo komuna,
biso lingande bato na nzambe bazwa ko dénoncer mabe et puis na NT donc so to dénoncer bino eza na NT eza ne po botika mabe bosala bolambo boyebi ke so na sali mabe bako dénoncer ngai voilà mais ba makambo na bino ba guerre miziki ya kofinga mutoyo pona komatisa mutoyo vraiment epesi passe epesi mawa tout ça pourquoi la communauté eza na désordre communauté eza na désordre ba musicien ba bebisi communauté ba musicien bena makama ba na communauté baza ko utiliser bana batu ba fingela ka bango batu baza ko utiliser bana batu ba détruire ba vie ya baninga boko suka lokola ba américain na masasi heureusement nga na tika musala na bino na longwa na mille na bino na moko dénoncer mabe na bino po bozo kanga batu ba innocent bien aimé total non sindia onano total nano pe nebité vraiment pourquoi akekota makambo yo total nano après tozonga na kombo na Yesu Christ Manike yoso kanisa penda ke ozana. Est-ce que tu as les épaules ya ko assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ba répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, bien aux autres karolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salité wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété, pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa. Puis, erotika la kusala yamuti. Erotika la kusala mati. Keba na yo, mwasyo. Keba na yo. Ozon on a faire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo apesa yo bambongo a otindaka yo osala ozosala ya ofinga nga po ya ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana makasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir ben santé tout ozobimisa sur nga. Zana makasi. Moi lokola respect zal juste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo manike. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Mbelina yumoko katiyo Mbelina yumoko ezokisiyo mboka soketondi na bazoba bozoba kaka ekozala ye mboka soketondi na bato mabe mabe kaka ekozala ye boya epai ya Yesu bobikisa milimo na bino boya epai ya Yesu bobikisa bomoi na bino mboka soketondi na bato mayele mayele kaka ekozala ye mboka soketondi na bato malamu malamu kaka ekozala ye. Bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie, immense tant bien-aimé dans le Seigneur. Tolobaki nyonso toko mona, nyonso toko yoka,
tokobimisa na poisa bien aimé na but moko kaka bana nzambe bazala sauver oyo bakangami nanu na mokili bien aimé parmi pe bango bana nzambe bazali bien aimé o bazalo na kati ya ignorance balongwa na ignorance na baye balandaka bango na baye bakumisaka bango na baye bafana kwiti na bango babikisa o bazala nzambe babikisa milimo na bango ndeko soki liwe kuti na buzoba bien aimé ndenge toyembi na nzembo mboka soki tondi na bazoba buzoba kande kozala mboka soki tondi na bato mabe bien aimé mabe kaka nde kozala mboka pe soki tondi kala bato mayele kaka nde kozala mboka soki tondi na bato malamu bien aimé malamu koleka mabe na ebele yango zomona bien aimé na le Seigneur mboko ya biso Congo ya biso communauté ya biso mabe tondi mingi po bato mabe batondi mingi buzobe tondi mingi po bato bazoba bazebele bien aimé yango monike bato bazo ko avancer difficilement bato bakoma bango bafana kwiti ya bato bakoma bango balobeli ya bato bakoma bakoboma yo pona bato mais pona Yesu bazawana te pona bango moko pe bazawana te onde ayaka na mokili nde pona kotika bato azama tabisi ya bato yango bundaka pona bato aswanaka pona bato même so to bundaka après ko bunda nde pona Yesu bato yakande ko lobela nde Yesu to swanaka pona Yesu bile meneti mobali ya ser nana otoyemba na mobali wana Jérémie Nyangi banda to sengi débat bien aimé azo bengate akimi kokima c'est que ministère de la femme ça n'existe pas akimi tozo zela débat azo bengate bien aimé pesi mawa bien aimé le Seigneur na moni na bondela ya mbote tout passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengozo telemisa biso papa na but mon kaka bando bazala sauver papa tu na lumière est-ce que ténèbres ezali to yana na Jésus-Christ est-ce que Satan zo régner papa pamba te mokilo za ko beba mokilo za ko pola papa ba na Satana bazu le devant bazo détruire communauté bazo détruire bano ya yo et ngozo tinda biso papa pona bano ya yo ba to yeso kufela ba occasion de la trompette ba kabona na bato mabe pena makambo ya mabe po te babikisa milimo na bango na tiki message na maboko no nzam yaka ko solola na bano ya yo yaka ko te ya bano ya yo papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen bien aimé osana adresse ya bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de reva uniquement pour na bateau yeso akufela Beleme soki so kufela yote ozando kwa matabisi ya batu olobelaka batu okumisaka batu fana kwiti ya batu oza pre obunda pona batu oza pre obuma mutu pona mutu maudit l'homme qui se confie dans l'homme confiez-vous à l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur ozana bala baïs laisse-moi te dire une chose ozana adresse ya bien c'est le Père il a envoyé ton frère pour te fungolo bongo bien-aimé a fungolo kapoche a fungolo matoi oza sou bébé spirituel te obenga batu te ba papa molimo obenga batute ba viena ngai grand prêtre bien-aimé lungwa na makambuana ozama tabisa batute sia bien-aimé oh bien-aimé ozama tabisa batute ozamu to yeso akufela yeso ki ko luka yo bien-aimé la le Seigneur et puis akozonga pona ko zoyo bien-aimé yoka likamboyo ezana batu mususu bien-aimé oh bakufa ba morne ezana batu mususu mama saki avortement ezana batu mususu bien-aimé oh bien-aimé abota makutute mais yo bien-aimé mama abombi 9 mois bandoko babunisa libomo bakokate pe obota mozo tambola ndenge ni loko bafana kwiti ya mutu sia ndenge okoma ombre ya mutu ndenge okoma molobeli ya mutu bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors encore. Bien-aimé, ceux qui va bomba maïle no quelque part, il faut tout récupérer on a combo na Jésus-Christ. Voilà bien-aimé dans le Seigneur et puis si passe et puis si mawa, tekete nzamba pambolo ndokozo li baku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé, tu es dans l'histoire yo, tu ngeto kota ngote, mais tu koti yango poto luka bandeko ya biso. Bien-aimé, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mabe tondi mingi na mokili. Makambuto zomona. Eza pona omema batu na distraction. Batu balanda nde mokili. Balanda Yesu te. Bazala ba mobobe ya batu. Bien-aimé, balobela kande batu. Ore balobela Yesu. Bote na réseaux sociaux. Ekomika likamboyo. Kaka likamboyo. Bana nzambe nyonso bazana kati ya bulu yeke. Yango tozole kukuluka bandeko ya biso. Bien-aimé, bokanga na Yesu. Oeza ba distraction. Combien déjà bakufi na corona. Combien déjà si bakufi na accident, combien déjà ma maladie kumbi bango, yona ngai to leki bango ne lokote, jour na biso pezali. Est-ce que vous en a Yesu? Ou est-ce ba distraction? Est-ce que vous en a Yesu?
Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans autant un verset, mon na kombo na Jésus Christ. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. Je vais prendre mes lunettes, je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu, ceux qui n'attendent ma bé, au tigre la makambo, et pour lui écouter, n'a eu un jour pour qu'il y fait. Bien-aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. Et je vais lire au nom de Jésus Christ. Alléluia. Ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent. Reprends-les devant tous. Bimisa bango na poasa liboso na bato nyonso. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Po ba misusu batikali bazala ya kobanga. Bon, tant que le baboy bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, c'est biblique. Tant que tu as dénoncé, bien aimé dans le Seigneur, tant que tu dénonces faux pasteur, tu dénonces musicien, tu dénonces ma bé, bien aimé, qui le banzambe, et le bateau soit au coin de ma sobo, bimisa bango na poasa, pour ba misusu babanga, pour balande la bangote. Voilà. Net li kambo, bien aimé, pesi passe, pesi mawa, bien aimé, mbeli na yo moko ezokisio, ozomo na ba musicien wana, ba tinda ka batu ba finga, ba mise mususu, pa bate pour album ne bimisi, oya yende mata, ya baninge kita. Faux album, faux musicien, ahebi ko yemba te, un tel, ahebi ko yemba te, un tel. Oh, kaka oya yenda ahebi ko yemba, bien aimé dans le Seigneur. Bon, ahebi yemba te, kasa kuma misendengeni. Nyoso na kaka motema mabe, yaoto bimboka so etondi na bazoba, kaka buzoba nde kozana moke. Net internet so koti, bazoba na bazoba nde ba youtubeur na biswana, bazoba na bazoba. Yango buzoba etondi. Voilà. Mboka so etondi na bato mabe kotona na mokili. Kande to yembi. Bin botala kaka bino ba journaliste ngo botala kaka ba tondi wana. Et c'est triste. Ya mayele ba moke, bien aimé la Seigneur. Na misubi ya mayele ba koma ba corrompu. Ba koma ba journaliste ba musicien. C'est terrible. Ba lukuku sans pour bazara le sous-souté, ba lukezu loansi bazara le sous-souté, ba manda tiebo bazara le sous-souté, ba elunga mwana buti bazara le sous-souté, ba Yves Kambala bazara sous-souté. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc jeunesse to koma kaka, jeunesse mutu. Bien aimé dans le Seigneur. Allez. Kindoki koti, buzobe koti, méchanceté koti, ko fingane koti, est-ce que manike pena koya pa fingi kofi? Est-ce que manika koya pena pa fingi sindi? Est-ce que manike pa koya oloba na makamendengwa? Mais pourquoi zoloba pambate aibi ke kulutu yantoa atinda kape batu bazo finga nyama kora oti place azalaki abande ko finga ye siko yepa na ko finga so place uti bien aimé ça c'est quelle musique bozo beta alors bolinga ngana tika pena binoti lelo oyo na musique na bino ngana ko tika na binote je vais d'une très bonne famille dans une éducation ya malamu et puis maintenant je suis avec le Seigneur Jésus-Christ je suis transformé voilà ngana kane ko dénoncer ma be na bino et ça rappelle NT ko dénoncer po botika mabe po botibalande la binote pomba te bo bikse milimo na bino so batuluka biso bazali susute mokili utambolaka na mabe. Bien aimé, so tangi même na Bible, basala nzambe no bomona batongi ba bâtiment wana na Bible basate. Okomona ba disciple Jésus ba oteya, après Jésus ba zoteya. Ba Etienne ba lapida ba ngo na vérité. Ba Paul wana to ba boma ba ngo na vérité. Voilà, mokile lingi vérité te, elinga bato batongi ba église ba lukuta, na ba paye ba kendaka kuna, l'essentiel ga pesa mbongo na dim. OK, la dim pesa n'a jamais été de l'argent. Voilà, pesi passe pesi mawa. Nyoso na pani motema mabe, mboke tondi ba miyibi, mboke tondi ba tomabe, mboke tondi ba zoba mboke tondi donc bandoki yango moni rien ne marche na mboka na biso na politique miyibi mitema mabe na musique miyibi bandoki bambelaka makila batu okei bien aimé na ba homme d'affaires ndenge moko donc okei na ba pasteur ndenge moko ba sorcier alors bien aimé soko za na Yesu te ndeko na ngai eza pasi mingi na kotanga le deuxième verset bien aimé na kiina Galates chapitre 6 verset 7 Galates chapitre 6 verset 7 yogelo na kotanga et je lis au nom de Jésus-Christ ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Yango to yembi awa mbeli na yomoko, ezokisio, mbeli na yomoko, et tubio, ndenge to na nzembo, pambate l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Donc on zo tinda ba finge la ko batu, ba ko finga peyo. Voilà. Moto tindi wana ipa ko luka motu pe, voilà. Suko respect na yo pesate. Respect zate, moi je vois encore fali tanga yaki na groupe. Voilà. Lelo ope fali a komi pe, ko bunda na vie. Pourquoi? Parce que vie o lingi yango. Ozo sepelisa yo, mais ezo diminue yo. À ton âge, on mi bengi légende. Comment
légende ba fingira bana mikie bana mo ba botami lelo ba komo ko finga yo ozomona c'est pas normal yo pe fali yango ozomona pe batu bazo finga pe yo voilà ozomona kuna pe fere batu bazo finga parce que vous avez batu bazo pe batu bazo finga pe batu voilà alors musique ni bino bozo beta alors bolinga musique wana nga frère chef na la collègue na bino te Gaza siko mwana na nzambe, na yembela ka nzambe, na ko beta musique ya bongo te. Moi je suis là pour dénoncer vos œuvres, pour dénoncer ma méchanceté na bino, pour na ko dénoncer motema ma pe na bino. Ngana zana pour na ko dénoncer ngo po ba nzambe bakanga na bino te. Balanda Yesu po ba bikisa milimo na bango. Ndeko na ngai keba, makambo oyo kokota no makambo te. Eza makambo ba païen. Eza bazoluka ba succès, ba ko bien aimé ba ko bomana. Ba luka naka grave nde bomoni bangwana, ba luka naka butu. Voilà. Donc pesi passe pesi donc bien aimé ko yo kaka bato yo te bikisa molimo na yo bien aimé kabwana na bato yo ndeko na ngai tango yo ka banzema mokili wana ozo bloquer ba vie na yo ozo bloquer misala na yo ozo bloquer makambe belé na vie na yo yango débloquer zuya d'ici 4 matin tozo préparer binongo dans le calme boza la motema pio po mingi bozo tuna umeli boza la calme prière peneza koya tokobina bokobina débloquer pe ko débloquer bino na kombo na Yesu Kristo nazo bondela pono ndeko na ngai papa pambola mononi solandaki message oyo bikisa ye papa longola makanisi ya mabe longola miso kotalaka bato mokili papa bazo benda ye na mabe papa so loué kuti mwana boye papa kozana mboka na yo te bikisa bano ya yo papa zinga bango na makila ma Yesu Kristo tondisa bango na molimo santo papa lakisa bango nzela o ya yo papa bakabona ba faux pasteur bakabona na ba musicien bakabona ba politicien mabe balanda kaka yo papa babikisa milimo na bango nzambe bakabona bato mabe papa po bakomema bango na mabe na kombo na Yesu Kristo amen ndeko nanga nzamba pambola yo attendu na molimo santo banguna no baza ba marche pe na yo d'ici 4 matin débloquer zuya tout atami publicité moke na kombo na Yesu Kristo Jeff Ifonge mon frère na pesio ba mpote mingi tozo c'est la débloquer na frère Tanguy Bangala na pesio ba mpote wana penza ya Tanguy wana frère Jeff toi qui tawa na mukili toza na tous les jours mais na penza na ko conseiller ba baye bake Jeff Ifonge za pena nzambe na bien nzambe parce que na yebiye ninga zalaki na musique ninga zalaki du jour au lendemain à Katiango et puis à continuer à Makambo et Nzambe à Poni Penza Nzambe et puis à Zapenza Nzambe à solo GF la bakisi sous mbote yo moko yebi sous mbote abima to PCP mbote pour basara l'émission qui to voilà débloquer célibat, débloquer stérilité. On va débloquer tout ce qui était bloqué. Amen. Amen, amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Avec la sœur Lisa Benvinda. Yembi n'a débloqué. Sœur Henriette pas allée. La sœur Lisa. Alléluia. Quelle grâce. La sœur Chelsea. La sœur Henriette. Amen, amen. Tout est soit pour faire là. Qu'elle a été débloquée. Amen, amen, amen. Frère Georges. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Débloqué. Ici là. Amen. La lumière mongale. Ouais. Voilà. Alléluia. Nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com Avec Congo Dialogue. Congo Solola. Makamba danger dit. Kitoko. Congo Dialogue.